voyage ma belle vie quand dans pays différents pays ils aura toujours discret. Pourquoi arriver à ma belle vie quand il y a des gens il y a full ma belle vie non, il y a toujours la discrétion dans Madame Belleville doit salaka. Yo ebi que c'est la seule comédienne Ouazali plus populaire na Kinshasa. Voilà. Ou bien Tokolo Bana Congo. Place nyonso ye akokwea engulu pa bato et kozala et kolanda. Déjà pour répondre à la question na yo, elle est toujours discrète parce que Air Azo voyager, moi je connaissais son voyage. Et même Datoye fallait qu'il y ait même des mères aussi de connaissaient. Donc qui peut koyeb sabino, ça bande comme sous mère azo qui neto qui tikaye na aéroport, to bien qui to louer ba moto aéroport wana banderole peke zongi parce que déjà soto lobby sangwa Bellevue au mona na banzinzi bampuku na biso ba mikala ba garde du corps voilà to koya wana to tonda. Donc na discrétion maman est allée faire son travail, elle a exercé sa moussala nae. Vous savez, ça fait plaisir lorsque ton travail te fait voyager. Voilà. Ton travail te fait déplacer. Ça fait quelque chose de bien. Elle ne se déplace pas seulement pour aller à Kenomo en Europe, États-Unis, Asie. Non, 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 elle n'a pas ce temps. Ah, ouais, elle est allée dans l'exercice de sa moussala nae. Et d'ailleurs, j'informe na bande konyo sur bazo landa biso que son voyage est un voyage professionnel. Voilà. Les voyage professionnel. Et Zali na occasion il y a clôture, il y a mois de la femme, voilà. Oyo ba maman il y a Belgique na structure oyo ezoko sangisa ba maman et belé oyo bo moni ba maman baye ko yamba maman Belleville na aéroport baza ba maman o baza na kati il y a structure wana entre autres aussi madame Karine Pala voilà au pédon gazala qui parmi les invités madame Belleville est allée là-bas na exercer sa mosala na à voyage professionnel 4, 5, 6 jours, 7 jours, à Kozonga nae Kinshasa, mais boye bake azana 5 ans. 5 ans il y a entrée sortie. C'était 5 ans. 5 ans. Ouais, 5 ans il y a Europe, azana 5 ans il y a États-Unis, voilà. Donc faut y bake passeport nae ezo peser faut simba ngo maboko mibale. Ata banoko baye ba ko ravango magamuté. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci à nos abonnés, très chers fidèles internautes. Voilà, il y a DAB Production, pourquoi pas na Tadingala par télévision. Moi, votre humble serviteur, Tekas Perfuma, est au moins maman. Les chouchous de tous les mamans du monde entier, quand ils savent que les boulots m'obligent, les boulots m'appellent d'aller même au fin fond. Merci pour la fidélité, parce que vous vous abonnez massivement à la chaîne Nabiso, pourquoi pas na Tekas Perfuma officiel, pour que ne peut s'abonner. Et que ça là, Biso, toujours un plaisir. Voilà, dans toutes circonstances. Il faut glorifier toujours l'Éternel parce qu'il y a un maître et à temps. Peu il y a circonstances, voilà tout l'équipe vraiment à moment où il y a Matanga, il y a Kondo, Janifa, il y a Utekotika Biso vraiment. Bon, qui arrivé à Maman Belleville Candil, la patronne, qu'on a Belleville télévision, bon, la film Master déjà 12e épisode donc. Lelo 13e épisode donc fin ils allaient le tourner qu'on soit monter qu'on décortiquer filmer qui est et puis pour on est arrivé il y a maman na Belgique qu'on a ndenge bayambi na Belgique tout moni maman Karine n'est pas la ndenge yambi maman Belgique kandi kuna mais il s'est biso ma passe tout moni ba artiste diaspora ba Kinshasa mais ba comédien ba yambi comme il se doit pourquoi spectacle père artiste et diaspora absence il y a artiste comédie il y a Kinshasa ils arrivent vraiment remarquable à part que le président il est pas et Sobé pourquoi pas na Elongiakala Yassou donc il suit à Maniata il y a d'autres personnes des baya quitté mais n'importe nous en amour nous quoi tadinga là pour ça penatin que ça la moi analyse qui par rapport il y a un film un master arrivé à mer na Belgique et puis Makamundeng ezolega na internet. Bonjour Tadingala par bonne santé. Bonjour TK. Mbote na bande konyo so bazolanda biso na demeure officielle, bande ko balanda biso na Top Media Télévision, bande ko pe bazolanda biso na balanda kango na Impure Base. Pourquoi pas na TK Sperfi officiel? TK Sperfi officiel. Sperfi. Ouais, TK Sperfi en tout cas famille Libota Bokende oncle dans na TK Sperfi officiel, vous avez quelque chose de bien. J'en profite na
Minute Moutio Pessinga pour la salutation de saluer la grande dame depuis la Belgique, au nom de Belvi Kandi, Belinda Kandi, l'artiste, Oazali produit Nabuso, Oazali Moko ya maman Bazoko ça la fierté à théâtre Namboka Congo. Voilà. Bon séjour na Belgique, na maman Nyonso Baza Kuna, bon séjour pe na maman Karine Pala. Et puis ndeko Nyonso ya famille Libota, na pesi bango mbote. Na invité bango ka juste na Bellevue Télévision voilà. Dans un film moi ezana comme on a Mastor 12e épisode de Kota qui lobby lelo 13e épisode ezo Kota et kozala une occasion une bonne chose ya ko kende ko tala biloko wana pendant que les autres bazo ko réfléchir comment faut ba ça lanchinchani pour obimisa bat na ba prison voilà. Pour accompagner les anti-valeurs bino famille Libota na ba vrai congolais ba vrai consommateur ya ba film ya Congo bozala kawana justement pour nous faire promouvoir, propulser artiste Nabino qui est madame Bellevue Kandi na Belle Art Production en tout cas Nzambe Azala Nabino Bambote Bisika Ezwami Bino. Merci beaucoup Bambote Bisika Ezwami Bino. Merci beaucoup na la patronne Bellevue Kandi depuis Belgique et bon séjour na Katsa Mboka Malili et pourquoi pas maman Karine Pala famille Bota Paris, famille Bota Londres, famille Bota États-Unis, famille Bota Mokili Mobimba donc famille Bota tellement tous à rebelle bon consommer toujours film na biso Mastor na Bellevue et Production donc voilà. Parlons d'abord Bellevue Télévision. Pardon. Parlons d'abord de Mastor, 12e épisode. Mastor, en tout cas, Mastor Nanga Teka. Mastor eza filmé oyo nakoloba. Basala na bango ba filmé Maman Bellevue comment ba filmé. Mais Mastor eza parmi ba chef d'œuvre ya Maman Bellevue. OK. Je vais t'expliquer quelque chose. Regardez l'introduction ya Mastor, film Oyo Mastor. Si vous regardez ça, au moins que l'introduction ya film Oyo et bandi na ndenge moko boy où certaines personnes se donnaient déjà l'image ya Nada na Naomi Ngolela. Voilà. Botala na kati ndenge donc fongwami. Mastor ezali histoire Oyo il faut été ya na ba youtubeur. Voilà. Na ba couple, na jeunesse. Na ba papo yo pe batinda ka bato na ba voyage ba maman pe batinda bana na bango na ba voyage na bato yo ba yoka soni des fois na beta oyo bango bazaleli. OK. Il faut être à bato na bandenge ebele. Concernant la question oyo utotunanga il y a 12e épisode. 12e épisode c'est ezali épisode oyo. Moi personnellement, Erna Landiango, épisode où Ezali est rempli d'émotions, rempli de conseils, rempli de makambo belé. Ici, les gens ne savaient pas que Nakatia filmé au Mastor et que Zalana Ndeko Moko akoya ko porter message au et ko tia lumière Nakati Nabat. OK. C'est comme ça qu'on appelle Bellevue Azali. Des fois, na mona ka yé Azala pena mutu na ndeti à part makambo film ndeti makambo so donc Ezala kate. OK. Regarde, place au outil et pas ya tonton Omar. Omar, voilà. Aziza, bah yé ko publié, ti lelo, na 12e épisode, tu yé ko comprendre que na kati ya film wana, ezaki na mutu mobo oyo, Mastor aboti saka avant akoma mwasi na kombo ya Daili. Voilà. Et aujourd'hui, c'est Daili ne mutu azoko ya ko memela biso message pour expliquer biso qui est Mastor. Voilà. Pendant que certaines personnes pensaient que Madame Bellevue a comme mayango ndenge batumo boye mema kandenge pe bazo kansa mais awa a disposé une actrice porteuse il y a message pour aluka moi à faire comprendre na batunionso. Alors, je vais dire un truc. Vous savez quoi la famille Makamoto moni na film yo et ça les maka. OK. Là, je vais parler au couple. Aujourd'hui, tu croises un homme, ou croiser moi si mon boye, n'oublie pas que cet homme-là avait déjà Azalaki Dana passé mon boye. Voilà. Donc, n'engé yozaki ex, ya mobali moko boye, yeba ki yepe azak ex, ya moi si moko boye. C'est ça. C'est-à-dire le passé, ya mobali na yo et koki ko pousser yo te. Au matin à niveau d'aller fouiner
et trouver babiloko o do esengeli po luka moyen o sambwisa mwasi wana tout en pensant que elle na sambwisi mwasi oyo na kobimisa mobali nanga propre ou bien mwasi wana akotika mobali nanga ou bien mwasi wana libala na ye ekokufa. OK. Nous devons éviter ça parce que le passé reste le passé. Ce qui passé est présent peut égotika là cause à la futur non plus. Voilà. Aziza na ba crise ya ba jalousie na mal placé. Amoni que pona ye abano kanisa kaka ke Naomi wana a dérangé ka couple na ye alors meilleure façon pour naïe ezala qui de chercher ba chroniqueur oh ba lobelaka ba vie à batou ceux qui sont des professionnels dans la vie à batou parce que moi je fais ma profession et puis nazo ça la carrière nanga voilà je fais rien que mon travail mais ba oyo bazawana pour na ba vie privée à batou pour na ko étaler batou yé pour naïe na leki na d'accord ça fallait ba luka chroniqueur mo oyo doza na page pour ba luka moyen ba exposer Naomi Ngolela sans pour autant à imaginer na danger oyo ekoki ko yela yemoko Aziza sans pour autant na conséquence oyo ekoki ko komela mobali na ye oyo za Omar. OK. Pour na plaisir, pour na relaxa mokili, ayaki bayaki ko publier Naomi Ngolela. C'est par là aussi que nazo linga na yebisa bande ko na biso ya ba union soto sala na bango musala oyo. Vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vous contacte juste dans la matière mon il y a tadi voilà et il y a cause matière à tadi on a no photo mbongo publié ya tu es en train de contribuer na ma bémo futur et ko rattraper et futayo. Très bien. Donc tu es en train de nuire et détruire na vie à mutumo peut-être makamwana à sala kiango elle faisait peut-être par amour par ignorance moko pe sala kiango na ignorance voilà moko azaki frappé par le vent ya bolingo et pona yo omonique eza point faible et tu viens pour au salir bon jeunesse et la situation voilà des fois c'est ça yeba ke ozoko timo la libulu o ekoza molai okoka kokundango te ata seconde moko. Nous voyons aujourd'hui Daily apparition na ye ya liboso akena ki epa ya Naomi Ngolela pona koyebisa ye. Aujourd'hui c'est comme ça que moi je dis. Pour les uns, ils ont la humiliation. Okay. Mais pour les autres, peut-être, ils ont botombouami. Voilà. Aziz Aponaye a kanisaki ceux qui va publier Ngolela a koyoka soni a koya na se a kocha na se makamwanyo so eleka. Mais abosana ki ko réfléchir no publier Ngolela nani azana sima ya Ngolela. Voilà. Aujourd'hui ceux qui makambo nyonso ebimi ce qui m'a kamon nyonso ebimi ba vérité o nyonso ebimi ke Ngolela yewana master yewana Ngolela ezali parce que Aziza ayaki ko publier nani ex ya Omar. OK. Banzela wana esali ke bakangisa Aziza ya ko kangisa Aziza nde Daily amoni non mais makambo yo bazoko publier bazoko sala ezali bongo te ngai naza na vraie version. Voilà. Nde aye siko po luka moyen abimisa lumière c'est comme ça même na vie au bozoko mona madame Bellevue beaucoup de personnes ba leka na télévision ba fingiye ba lobi lokuta ba sali ba diffamation et à la fin batwana kaka kati na bango nzambe abimisaka mutu mo bo ya alobake non makambo bolobaki ou bien auto lobaki lobby ezaki boy. Nous avons vu beaucoup de personnes parler en mal. Voilà. Il y a madame Bellevue ba lobby mabé et puis lelo ba misuso ba senga pardon bien que bazonga déjà na potopoto. Donc yango adage mo lobaka mokolo e kosokola ngulu ezapeka mokolo boyaye sinon aozo na potopoto déjà ba mizongela na potopoto c'est comme ça la vie. Okay. Et aujourd'hui c'est Daily qui nous amène tout. Daily yewana ake epa ya Omar Kabongo ce qui oko permettre bacha Daily pe lisusu yewana akenaki epa Naomi Ngolela yewana ake ti epa papa Serge. Voilà. Merci beaucoup Tadingala pa omela mama imuke notre réalisateur ce qu'on ensemble na biso tu la biso extrait à image o ya Daily après tozo na plateau. Credo. Il y a un problème? Oui, il y a un problème.
C'est quoi alors? Premier, c'est ma caisse. Comme? Présence d'un mot peut-être que ça sous bien. Le quoi il usa mobile naï. Papa ebi beaucoup tanana batna mokili, beaucoup tani kaka au bali mutu sans pourtant on s'intéresser à l'origine naï. Na kala to eba mutu avant babala eba tout na ta na quartier, autour na ta ba maman na coin wana ba songi ba avenue. Bah oui, peut-être mutu lingo bala. Je suis Papa Serge. Ah, limpisa papa. Présentez-vous s'il vous plaît. Comment on a Daïli papa? Daïli. Naza, je suis mère telle que je suis là. Ah bon? Oui. Et les lots na commencé un moyen de représenter moi nanangai papa naï. Je ne sais pas dire à mon enfant qui est son père. Parce qu'il est où? Parce que son père vit ici. Oh, papa n'est pas fan d'accord. Ah bon? JR a un enfant? Papa, moi, on a comme un master. Comme on a un master ngolé là. Oui, fan d'accord, on a d'accord. Master Ngolé là n'habite pas ici. C'est qui c'est quoi? Master Ngolé là, le petit frère Ngolé là ou quoi? Il n'habite pas ici. Master Ngolé les ans Naomi Ngolé là oyo faini nandako. Waza papa et moi nanangai. Oh lelo na ebité comment je peux présenter à mon enfant papa na oyeyo. Oh lelo moi nanga zo souffrir bat ba traiter d'un enfant bâtard comme si azan papa te oh papa na enfant quelque part aza soi-disant je peux pas dire heureuse je sais pas je na loba heureux afin na libala moro boye nga moi nanga na souffrir. Madame, écoutez. Tu parles un peu trop vite. Hein? Il s'agit bien de la vie d'une personne. Hein? Explique-moi calmement qui est ce monsieur ou je ne sais pas, monsieur Mastor Ngolé là que tu dis Naomi Ngolé là. Il y a quelle liaison entre Mastor et Naomi? Liaison exacte na Mastor na Naomi ba mutu moko. C'est quoi ça? Oui papa. Comment ça? Au monde a peut-être liboma mais je te dis vrai. Naomi oyozo benga lelo mwasi na yo. Avant na bando benga mobali nanga. Parce que c'est le premier amour de ma vie, c'est mon homme. J'ai eu un enfant avec ces messieurs. Naomi? Oui. Chez toi c'est Naomi, chez moi c'est Mastor. Aza moi mon bali papa. Ah, dis, arrête de dire ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça, madame? Il y a quel problème? Il y a quel problème? Papa, na rolongwa penza place na fanda na tamboli na tiki banda kunyoso pona ya okota. Pona ya okosa ebele likambubu. Mastor a saintaka ngai. Et ça la makele na deux familles et komara vraiment bien te. Aeko kima a voyagé à Keba Brésil, neba kakena Brésil. Or kuna na Brésil, a sala ba chirurgie, a leka na opération et belé o ba longola ki bo mobali, ba commissaire mwasi o azali o nanda kuna. Ton azwa ki adresse na yeka comme azonga Kinshasa bala, nazaki vraiment on a besoin na kutana. Na yaki awa la fois dernière. Yoza a quitté oui ici. Nakutanaki na ye. Naiki ko avertir ye abimisa mwana mwasi obino bokangisi. Na pesa ki est temps. Lokwa ye alingi te. Alingi ko bimisa mwana mwasi na te yango ngape na ebisa ki na ko na ndaku no na ko loba oyo bomba o bat ba ebite. Papa, je n'ai pas l'intérêt à kokosa yo. Je n'ai pas l'intérêt à kokosa yo. So lingi na utinde longo siko na WhatsApp. C'est Naomi oyozo benga leo Naomi Mastor ya lobby. De toute façon, non. Prends mon numéro. Tinda mon téléphone. 09 07 04 C'est bon? 08
0 à la fin. Je vous envoie le photo. Ce qui Naomi Aye, soit Mastor, ou Ebissé Kedaïda et Kaki. Bonne journée. Non, non, viens. Elle veut nous faire gober des bêtises. Toi, tu trouves ça normal? On va rester là. Bon, Azem a neuf rois. Si vous avez neuf, qu'est-ce qu'on a un bambou? Soit mandef et limou. Est-ce que après, et commander? Peut-être que dans un salon, baché banani ba rasoir wana au moni mikolo na hotel na TikTok baché nani ka ba obendo ba chinon bozo tizon mi wa pena mbanga etikali sans lindefu lokola mutabima na mandefu te na vie. Ndoko mi mwasi. Yango siko na na yeba wani on Naomi oyo lelo zo benga nzele na yo. Moi ba black ta. Naomi oyo lelo zo benga nzele na yo ba na ngai. Ta black. Oh mais bon, tarat. Nathan. Zolo. C'est quoi papa ma quand tu penga na olongwe pa na ngana bando yo kosa makamna yo kota mama ziza mona ebi ekutute. Ça te fona simbe. So na loba makambo no sala ngwa pona bakanda mo mobali yo pesanga na vie. Yo quand tu ça facile mobali mo boya sente yo na fleur d'âge na zaki na venir moulayi ya ba classe a kotanga na kati ba classe moi mobali yo a sentanga écoute ça trouble na des familles akima kena ba Brésil na ye akena ko bongola nzoto akoma mwasi lelo obino bozo mona bassin nini mobali na nga aboti sangai noko sapuna zwani kombo de master obino de bokomisi Naomi Ngolela azala mwana mobali avant akenda ba Brésil ba bongoli makambo ba longoli o abo mobali ba cheya bo mwasi tona mwana na mwana mobali yo Maman Zela, ok, ne sommes pas, pardon. Zela, pardon. Zela, pardon. 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 Ni ne comprend pas pour baquer dans ce moment. Ni ne comprend pas. Ne comprend le monter. Balongo les machines, bache machine sous. Papa nga ko ndima tena zana mwana moboe na oyeba te no lakise papa na epa benga e nani benga mama benga e papa. Là ça nous fout bien sous. C'est ça non. Là ça nous fout bien. Donc bof, on utilise une machine ya pirate. Dans machine on va publier qui on est artificiel. Eh maman, ozo abota mama na mwasi te. Abota mama na mobali nga na yebi mobali na nga bo mwana yeyo. Tant nous avons se permettre kangisa mutu pona ba publier bolumbu wana eza ya yete. Beaucoup credo pona image, itadingala pas. Continue na yo balandi déjà. Voilà. Tu as compris. Très bien. C'est aujourd'hui même gars obi moi je participais na bon, pas qu'on participer quand na film na participer quand na ba tournage à maman Belvin Nyonso. OK. Mais des fois elle nazalaka elle bazo tourner kita gauche mata droite. Na comprendre à peine na makambo mosusute. Voilà. Mais elle nazo mona film or na bano linga film depuis elle bazo tourner yango. OK. Mais na satanda ki te que maman Belvi akoka ki kozo mutu na ye a panzi yango. A memi yango na ba lignée o donc a memi yango par rapport ya o etali ndeko Daili. Daili awa azoko réclamer nini, azoko loba nini. Daili awa azalo kola Moïse oyo aye kobiki sabana Israël oyo bazalaki na Égypte batu nyonso o bazalaki sous l'emprise. Voilà. Ya Mastor oyo ayinaki ki mobali azuki mwasi akena mboka bapaya azuki mwasi atie voilà tout ça c'est pourquoi vous savez cause ya babiloko nyonso c'est la souffrance. Voilà. So au tali tout au début il y a film au comment que Mastor no souffrir. Abano souffrir. Azanga mongolais c'est moi azozanga t-shirt. Voilà. Elle moko azui bilamba ya gesho. Voilà. Gesho a potier. Elle moko donc tu sens que non la souffrance pour naie à monique non seule manière on a koki kolongwa na kati ya souffrance oyo eza ya kocha et loko do ezaka facile et pas ya mibali. Ah d'accord. Excusez-moi le terme, eza facile pour na mibali eza système. Voilà. Nini ma foi bana tout fait. Na ndinga dobo. Ozaki o beloti ba français oyogi goût. Zoka goût. C'est-à-dire c'est un film il faut tailler à ba jeune belé. Tu sais tout ce qu'on achète avec l'argent bah oui il a ngoté. Voilà. Tout ce qui a un prix bah surtout que la rangoté. OK. La vie est sacrée. Très bien. Et ça na Babylone misusu au sali déjà. Et c'est OK. Pour la rozonga ndenge yo ozalaki, il y a que Dieu faut à intervenir. Amen.
Les jeunes d'aujourd'hui, mon cher, bazo supporter pas cité. OK. Bazo supporter mpiakate. Ce qui moi mpiaka ezio, il y a t-shirt, il y a téléphone, il y a chemise. Tu te lances dans n'importe quoi, ce n'est pas bien. Lorsque Ozo s'est lancé dans n'importe quoi, tu as une tête, mais mutu na yo au lieu au panza cerveau na yo, au tinango trop loin pour loba, nini on a koki ko créer pour et apporter lenga même à $1 yo lobby, je vais réfléchir et je vais réfléchir comment bénéficier na ba vie à batu misusu. Vraiment. Les jeunes sont comme ça. Yango lelo Ozo mona na internet, batu bazo fingana à cause de ba vue. Batu bazo ko bomana, batu bazo ko sala ba n'importe quoi, batu bazo ko monter ba histoire ya lokuta contre baninga. Voilà. Nyon sora pona nin nga na rotala, il y a un groupe de gens au bakoya pour ba soutenir nga, voilà. Les nazu mutie na survivre. Très bien. Mastor à cause ya souffrance na humiliation, il y a ndeko na ye place abanaki obokwama. Elle est allée de l'autre côté pour abongola nzoto na ye. Mais frère, selon vous, est-ce que Mastor Ndiaza Bongo Aza heureux, Azu Odobando Lukado na vie na ye? Azu Angote? Très bien. Parce que Mokili Mobimba et Yebi Keno, Azaki Mobali, a comment moi si, à perdre au nuance donc. Va valer tout. Va valer tout Yakibomu. Très bien. Le jeune, ne soyons pas pressés. Que la technologie moderne nous influence pas dans le mal, dans la bêtise, dans la saleté, dans la soto. Acceptons, plairons, réjouissons-nous, mangeons au yeza biso. Daili aye pour acha lumière et pas batu nyonso. Et Daili voulait quoi? Quelque part awa Daili era kenaki et pas ngolé la ayebisie naza besoin bobimisa mwana mwasi oyo. Voilà. Mobalino akangisi parce que makambu oyo babimisi en réalité eza yote ce qui ba publiaka eloko na yo ya ki mobali elingaki ezala yo mais oyo wana ba publier eza ya mwasi. Voilà. Yonanga toyebani. Akeli susuti et pas papa Serge. C'est comme ça mes frères et sœurs, ne soyons pas pressés dans la vie. Tokende malé mais teka biso nyonso tonyo kwamia. Très bien. Mon frère, les lopo donc mon abiso ozana moi kimbambala ya voiture na yo. Aux appels à moi qui est propre boé, ça n'a pas été facile. Vraiment. Teka, babiso to sali, ngana sala 11 mois, presque une année. Ngana zo préavis, nazo kende, na ba jour fona sili sa préavis, yanda kunanga. Mais naza kaka na YouTube, mutu mon côté doit yeba, na betela même ba parents o ba botanga, na betela bangote. Même ba maso loba ka ba maso na ba note zala na bango, ba dada, ba yams, ba mundirba, et puis la personne qui m'accompagnait dans ça c'était Mama Top. OK. Heureusement Mama Top wana azofanda na lemba terminus ka juste à côté, il y a terrain non loin, il y a appartement nanga. Voilà. Donc au lieu nanga des fois et ben nous dépendre de Mama Top. Et puis comme c'est une maman qui a un grand cœur, au moment où a moninga été na journée, il faut abeler il faut luka, il faut bengo na téléphone, non quoi t'as dit yaka. Mais aussi donc à l'époque mon frère, ba chéri basé belé. Voilà. Chombo pe mo ezoleka, mais na loba NON. Il y avait aussi ils allaient une opportunité, c'est que je te dis, je même Ndekonanga, moi si je peux pas citer son nom, voilà. Peut-être à Rosoli Bakou, il y a Kolanda émission, voilà. Elle est là, Azana Mboka France, je sais, elle était là parmi Bandekwa Bassi au Pena que non, tu sens que non, on a tout fait pour toi. Voilà. Vous comprenez que non, moi, je te dis, je vais faire ceci, je vais faire cela. D'ailleurs, non, ça la beau. Et puis, à ça, le programme même pour aller à Kinshasa. Mais yo tikalika mobali. Pendant tout ce temps, azoe ba kututé que ndengeza bonde to solana garantie vida. Garantie vida. Azane loko ya oliate, ngana defa vers ya loso. Omoni loso à l'époque, ezaki ba 200 ou 250 francs. Eza moins $1. Ngana kena ko defa yango na boutique ya ba voisin, mais nazana 50 francs na poche. Entre 50 francs ou 100 francs, quelque chose de comme ça. Pour na bango ka baby a no kwa fana na appartement wana a ko défaté. Voilà. À vivre bien. Na yeka je les ai dit, excusez-moi,
je les ai dit, maman, naza besoin il y a l'osso moko, moni l'osso pembe, où est-ce ya bambuma moko moko. On n'est pas vous si par rapport à game. Naïbsio par rapport. Ça va d'abord. Nanenga d'abord. Ma foueba. Non, l'ingana liya de l'osso na bongo, mon frère. Nga tu dis bango combien? Oh 250 vers l'osso. 250 na bimisi mbongo. Ah. Oh là, maman, na bosani mbongo, tu sais, na kanza ke na tie mbongo na poche. Or, ils ont autant. Tonton t'a dit, et ça, on a de l'autre côté. Tu peux faire comme ça, on peut s'en aller même après, dans le billet écran. Voilà. On a lié à foufou mingi. Même si on a 0 heure, foufou minuit, je mange. Voilà. L'osso, ça qui a l'osso, et go ça là, même 6 ans, et pas na zoa ka des verres. Ok. Noko, na zoa l'osso, on a kenda na lia, et ça là, 4 jours, vers à l'os aux 4 jours, s'il vous plaît. Voilà. Et la personne aussi doit y avoir qui moi bah difficulté à la mingi, c'était frère Nanga Yves. Yves Pan. Yves Pan, nabi une fois, mboula moi bomaka bato belé boy na Kinshasa tina lemba. OK. Il va démarrer la voiture na yati pananga. Au mon aïe donc atikelo $20, atikelo $10. Yango na sombe la méga. Er moko mona aïe a sombi biloko. Ya nazoyat. Nazoya to lamba aye to lambia yo mon fana na palais até na sala boye mon frère mes parents ba habité mais aussi naza kaka noko basi poto e bengaka Kinshasa bengaka naza pe na bateau to sola na bango très bien na betela ni mutu mo li solo à l'époque na yebi la personne que j'avais accepté yozwa $1 na ye. C'est une grande dame, elle est aux États-Unis d'Amérique. En tout cas, je ne vais pas citer son nom, que le bon Dieu a gardé sa famille, son homme. Nzambe APC Makas, malgré Babitumbe, Beleza na vie na Nzambe a Kolongi Sae. Amen. Ce que je dis, on a lobby, place à Seki. Okay. La seule personne Nandima offre naïe à Kabelinga paie $200 na zui. Ezaïe, cette dame. Et je sais qu'un jour, nous sommes kaye. Ce qui était même à Tabananaï. Ah ouais. Ouais. Reconnaissance. Voilà. Merci beaucoup. Et ce qui veut dire, dans la vie, mes frères ne seront pas pressés. Voilà. Oyo basomba kanambongo, yaya komi bomate, ko se déformer te, ko sala ndenge mo boité poka ko kende ozwa yango. Moi votre frère, je finis mes études en 2012. OK. Na sa licence en 2012. Le Congo ne m'a pas donné un travail. Voilà. To tambola to sala bagé l'honneur, to tambola to tambola. Le Congo ne m'a pas donné un travail. Na savoir nanga, na makasi o nzambe a tchekati na biso, nous avons créé. Et aujourd'hui, ceux qui peuvent compter 4, 3, 5 personnes dans la famille, bako compter penga. Mais pour Nabima en Égypte, il fallait na kutana na maman moko qui s'appelle Maman Bijou. OK. Ouais, yango monaka même nanda kunanga soye photo ya maman neza. OK. Photo ya Maman Bijou ezalaka. Nanda kunanga soye Maman Zozo, Maman Deborah. Ba maman wana ceux qui n'ont pas makamna bango et ça la pasi na makammo na viva. On se retrouve après la pub. Pande ka tout le kelikoleza na libaku te même ko kuta na libanga nde a comprendre que kelikoleza na libaku tellement tadingala pas comprendre que nakati ya film Master a vu vraiment oyeye elekele tu continues par rapport au film Master pour te côté par rapport à mamutu elekina film Master. So ça la synthèse tout ça la et le mot par rapport au film consigne ko peut na bande ko tout ballon partout dans le monde entier. C'est justement mon frère Teka, il ne faut pas qu'on la presser na vie. Tous à la presser na vie. Laissons le temps au temps. Faisons justement confiance à notre Dieu, celui qui nous a créés. Okay. Ce qui a kela kiyo a tio na mokili parce que azali na mission mon bodo tio na mokili. Très bien. Bino batomaye le bolobi moto abotama bien société ndé donc moto mabe. Donc, je pense que dans la souffrance, tout est comme la biso na vie, Nzambe donc aïbaka. Le bon Dieu sait que non, et comme la moi na wana, nazo l'exaye na batamo, je veux voir qu'est-ce que moi na ça là. Teka, nga frère no ti lelo,
Tilelo, préavis, on a deux ans, on a parlé. Ok. Tilelo. Et puis, préavis, on a okenda kana yango, ti no laksa bana nanga, ti mois sur nos balles. Ok. C'est le workshop. Eh, ça. Merci beaucoup, Tadingala, par une parenthèse, tellement filmé, master, Nde Bena. Et Zongisio, pour moi, on a pensé, merci beaucoup à la patronne Belvi Kandi pour le film. Là, on a artiste, c'est en 2000, c'est un créateur. Déjà, Belvi Kandi, azoté à ma famille, Ebele. Affiche Bimi, déjà, par rapport à film Ozoya Sikoyo, discrétion. Déjà, discrétion, tout le monde a un mot discrétion, mais surtout, le temps à maman a aidé Bisso Toureux, a aidé Bisso dans master, a aidé Bisso dans discrétion. D'après les hommes, on a discrétion. Ouais, moi, je m'excuse. Je m'excuse. TK. Ouais. C'est un projet qui n'est pas encore disponible. Voilà. Du fait que je fais l'ambiance, il y a un tournage à Madame Bellevue. Je connais déjà ce film. Voilà. Mais Naïbi Yango très bien parce que cette personne a connu Bango très bien et Zakaka Maman Bellevue. Mais déjà ce qui au Tali depuis l'année 2024 est bandi. Au moment que le titre où Madame Bellevue a proposé, bah produit a à disposition, il y a des consommateurs, il y a des films. Vous allez constater qu'elle est en train de prêcher, elle est en train d'apporter une lumière, elle est en train de réveiller, elle est en train même de révéler bah biloko ezalaki yako batama yako bombama. Discrétion, ça dit beaucoup de choses. Mais discrétion on a eza sur quel plan? Discrétion, eza ka discrétion, mais eza na plan nini? Na nini, na ndenge ni na moyen ni faut mutu azala il faut qu'une personne soit discrète. Na eloko nini, en tout cas na ko senga nanu bandeko ba consommer nanu Mastor. Voilà. Il y a déjà ndenge batie affiche ne bimi lelo vendredi. Na kansi lobby samedi présentation na teaser et quota et puis lundi déjà tu as un film discrétion et ça très intense. A longoli bango na oyo mokili ezola kisabiso. Voilà. Na Mastor eza le monde actuel, la technologie actuelle, vitesse ya Android au bato bazo koloba. Kilelo. Kilelo. Ou moi si akokata système atie ya mobali, voilà. Mobali a kokata ya ki mobali ya bami ya moi si. Ya ndeni. Gelma. Ah voilà. Gelma mutoki. Voilà, c'est bon. T'es voulu. C'est qui. Donc c'est ça. Et sikoyo a memeli biso discrétion. Voilà. Et discrétion eza eloko malamu. Na vie à na discrétion au sala la makamo malamu ebele ndeti babiso même place na fandaka même yo o tozano na plateau na habité to fandaka to solo la quand on se parle mais donc bien voilà place na bimela ka muto doit yebaka batu ba yebi vraiment te sauf mes proches oyo bazala nanga. Pourquoi tout ça? Et ça parce que nazo linga na vivre vie mobo trop discrète. Voilà. Na vivre na kati ya distraction. Voilà. Parce que sans distraction discrétion na koki ko la musababi ba combat na makambo oyo et batu bakowaki ko tirer attention te même la Bible aussi. Il faut avoir la discrétion. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Même Bible, il faut qu'on ait la discrétion. Au moment où arrivé à Maman Bellevue en Belgique, voyage à Maman Bellevue dans pays, différents pays, ils seront toujours discrets. Pourquoi arrivé à Maman Bellevue quand il y a des gens, il y a full au Maman Bellevue non, il y a toujours la discrétion. Madame Bellevue doit ça là. Yo ebi que c'est la seule comédienne Ouazali plus populaire na Kinshasa. Voilà. Ou bien Tokolo Bana Congo. Place Nyon Soye à Kokwea Ngulu Pabatu et Kozala et Kolanda. Déjà pour répondre à la question, elle est toujours discrète parce que Air Azo voyager, moi je connaissais son voyage. Et même Datoye Fala qui est même des mères aussi de connaissaient. Donc Tokoka qui peut koyeb sabino comme ça bande comme susu mère azo keneto ke tikaye na aéroport to bien qui to louer ba moto aéroport wana banderole peke zongi parce que déjà soto lobby sangwa Bellevue au mona na banzinzi bampuku na biso ba mikala ba garde du corps voilà tokoya wana to tonda. Donc na discrétion maman est allée faire son travail qui a exercé si Moussala nae. Vous savez, ça fait plaisir lorsque ton travail te fait voyager. Voilà.
ton travail te fait déplacer. Okay. Ça fait quelque chose de bien. Elle ne se déplace pas seulement pour aller à Kenomo en Europe, États-Unis, Matalana, Asie. Non, 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 elle n'a pas ce temps. Ah ouais, d'accord. Elle est allée dans l'exercice de Moussala. Et d'ailleurs, j'informe na bande konyo sur bazo l'andabiso que son voyage est un voyage professionnel. Voilà. Les un voyage professionnel et Zali na occasion il y a clôture, il y a mois de la femme. Voilà. Oyo ba maman il y a Belgique na structure. Oyo ezo kosangisa ba maman ebele oyo bo moni ba maman baye ko yamba maman Belvi na aéroport baza ba maman o baza na kati ya structure wana. Entre autres aussi madame Karine Pala. Voilà. Au Pédon Gazalaki parmi les invités. Madame Belvi est allée là-bas na exercice à Moussala nae aki voyage professionnel 4 5 6 jours 7 jours à Kozonga nae Kinshasa mais boye bake azana 5 ans. 5 ans il y a entrée sortie. C'était 5 ans. 5 ans. Ouais, 5 ans il y a Europe, azana 5 ans il y a États-Unis, voilà. Donc faut yebake passeport na ezo peser faut simba ngo maboko mibale. Ata banoko baye ba ko na bango makamuté. Et lui vous savez, il faut dans la vie il faut oser. Voilà. Il faut oser dans la vie ba humiliation à batou. Bah insulte à Batou et décourage à Abissoté. Normalement. Le contraire, il faut payer ça à Abisso Makaz. Tu sais, qui pouvait imaginer que Belvi a coaché ma colonel à Matanga Mobimba et Adjani et comme il combat Belvi na voilà. Donc c'est ça. Déjà, c'est un voyage professionnel. Voilà. Famille Libota. Je vous exhorte. Les réseaux sociaux, c'est un moyen que beaucoup d'entre nous, Bazo Lukambo, on a bango. Nandenge mabe comme tout pe nandenge malam. Voilà. Clameur public, mon pepo nyoso ezo le kan na réseaux sociaux. Bino boza focus na Belle Vie Télévision. Très bien. Toza kana na mode focus shalom. Restons concentrés. To landa bi loko na biso na Belle Vie Télévision. Elle est là, azo sala 4 5 6 jours na Belgique. Bama mususu moyena lobango a wate. Même atandenge azakuna. Bakanza te sécurité na biso de sukika awa. De ti place aza wana toza. Ma maman bazakuna. Esprit biso toza wana. Voilà l'esprit. Ça dit toza lisu likolo ya lisu. Voilà. Toyebi Belgique, France ndenge nini bato ba fonctionnaire. Voilà. Toyebi. Heureusement, elle est entre les mains ya ba maman mobo consciente. OK. Ba femme oyo bakena pototé pona matalana. Ah d'accord. Ba femme bakena pototé pona ko se comploter contre bandeko na bango basi ba femme oyo bazana poto pour construire pour apporter un plus ba femme oyo bazana poto te il faut avant azonga Kinshasa faut azelana une nationalité. OK. Pour azonga Kinshasa ba femme oyo bayokela ka drapeau ya Congo sonité. Ba maman oyo ba mepesa corps âme et esprit pour travailler. D'accord. Tu sais ezana ba maman lokola ba maman Zozoana, ba maman Deborah, ba maman Bijou Ketani, ba maman Emily Seti, ba maman Diasonama, ba maman Marie Tabora. Ba maman Nathalie, ba maman Nathalie nana Mosibu. OK. Ba maman nanga ona sola na bango ba misusu ba komona bango na bosani. C'est-à-dire même na ba malili ya ba États-Unis, ya ba Canada, ya ba Belgique, na ba France, mutu na bango ba tchake non, nous sommes venus ici, toza na mboka ba paya. Nous devons chercher et construire na mboka na biso pour te orienter ba vie, ba venir ya bana na biso. Donc, elle est là pour son travail, mon salande et bengié, c'est ça. Un artiste a voyagé à la business class Moussala et foutu les business class à Sali Moussala nae à donc Belgique mère Azana Belgique maman Azana merci beaucoup là nos abonnés vous abonnez toujours massivement à la chaîne Nabiso Pilipili la tomate la taravarez moko mais jamais et bête équipe moko tous à artiste ba comédien tout consomme chacun de nous a sa réflexion à sa façon d'être voilà merci beaucoup tadingala pas hier ils allaient qui spectacle ya ba comédien ou ba vivre na Mikili ba diaspora na biso ba yini awa mais absence des artistes comédiens ou ba vivre na Kinshasa c'est remarquable à part président la DSO bien apprécié Bambote il fait na biso yasu sundiata mandiata zalaki wana longia kala zalaki wana à part bango mais ba comédien autobike ba comédien ou bah c'est plus sarabiso bah humoriste bazala quitté pour nous soutenir toujours bana ya kondo Jennifer ya tika biso pourquoi et le quoi. Bon personnellement je sais pas quoi juger bango parce que vous savez toza na mboko à Congo temps peu comme moi trop difficile. OK.
Et à la limite, le comédien déjà manifesta vraiment bolingo na bango lorsque moko na bango azate. Ok. Ouais, lorsque moko na bango azate nde manifesta pena bolingo na bango. Et BLP bazalaki obligé parce que chacun a un calendrier naie, chacun a un programme naie. Et bazwa ki temps bakite, bazui temps te bakete, mais au moins bango nyonso batikali kaka ba comédien na ba comédienne. Il faut peu koye ba spectacle yango ezalaki improvisé ba komi awa ou bien depuis poto déjà bazalaki na projet ya kosala spectacle wana. Ce qui ezaka ndenge ba komi awa, est-ce que ba invitation et comme la ki batwana na temps odonge sengeli biso toza na activité moko lobby. Tozana activité moko lobby kana compte ya Bellevue Télévision, na compte ya Bellard Production, mais nous avons exigé que les invitations et comme la biso 5 jours avant to kende ko se présenter na manifestation on a to dévoiler en de ce côté que les gens bazalaka connecter na ba chaîne na biso et puis ba mona elle batindi invitation na bango avant. Tangi donc invitation, c'est à nous maintenant de décider il faut que nous se présenter ou pas. Mais ce qui peut d'invitation de comment quitter. Donc ça aussi, ça aspect il faut donc essayer un peu de réfléchir sur Yango. Et au-delà de ça, gloire à Dieu. Okay. Ouais, c'est l'essentiel. Merci, c'est l'essentiel. Parlons de matin et Jennifer et Kondo Jennifer arrivé à Bellevue Kanila patron. C'était question on a tout nous dans les beaux sommets et qui m'a dit arrivé à maman Bellevue Kanila matin. Qu'on se le dise, il y avait de sécurité, il y avait aussi Bino Oyo, Bozalaki Wana, Bozali sécurité comme il se doit, mais embouteillage côté qu'on a arrivé à Bellevue Kandi. Pourquoi tout ça va comédie parce que Bellevue côté na bango, na ba sécurité na bango, mais il mité. Mais pour nika ya famille Bota, il faut le mana la toile. Tu as bien posé ta question, mais quand on a ta question Tuni, yo ozape kane ya non akat. Pourquoi? Kaka Bellevue parce que il fallait deux aka Bellevue. OK. Ouais. Il fallait ezala kaka de Bellevue. Je sais na époque nion son attend nion sur les bons dieux à tombolaka mutu moko. Très bien. So qui na l'église a kotombola pasteur moko oyo le beau kwa nzambe et kobanda kwa agir kati na ye. Très bien. Ezate que non ba pasteur faut asala ba plein akwe saka batu ba yaka kuna l'église na ye azana mbongo ebele non. Je dis le vrai pasteur. Okay. Parce que un bon frère un bon prophète ba ye bakaye lorsque asakoli e bisakola miwana e kokisami. C'est là que nous pouvons dire que Nzambe azoko sala et puis même na kotambola na ye na conduite na ye, vous voyez que non, celui-là a Dieu. C'est pareil, même la musique, comme on a que Nzambe fa tombola mutu mobo, côté kuna Nzambe faut atombola mutu mobo, et ça les kambo ya mafuta. Tant c'est le temps de Madame Bellevue. Très bien. C'est le temps de Madame Bellevue. Biso to tambola na ye des fois. Et c'est ngaka au mona atiki voiture na ye. Voiture na cher, mais aye à côté na mutuka na nga ya moins cher. Parce que bato belé bayebi ke mutuka waneza mutuka ya Bellevue. Voilà. Et belé bayebi même ba chege même banane bayebi ke wana mutuka ya Bellevue. Mais comme on a atiki jeep na cher na malili belé aye kokota na kimbambala ya mutuka na nga ezanga malili. Na couvrir ye au mona soit jeep wana se kindaki soit jeep eza sima moko liboso biso na katikati. Mon place nyonso Bellevue a ocha makolo na minute oyo. Embouteillage donc et Salema. Voilà. Batouba Oganga. Ce n'est pas Bellevue. Elle n'a pas cherché ça. Okay. Elle n'a pas cherché ça. C'est Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Batou o baleka na baitando eke pour na ko finga, pour na ko dénigrer, pour na ko chosifier. Faut bazwa ka ba réponse na bango, na ba jar ya ba événement boy. Ah voilà. Que cette personne que vous négligez à la télé, que vous insultez, bozalaka mokie yango mona na lobaka bazalaka 5% okay. Sur 100% bango bazala juste 5%. Donc mungo na bino esuka ka na bisika odonge suki. Voilà. Mais en réalité les bons dieux a télémissier. Et ayaki matanga elle était tellement très occupée na degré moko impossible. Okay. Le même jour oyo ve oto yaki ve mortuaire alingaki ayate. Okay. Parce que Azaki na une journée trop chargée de 6 heures à Longwenda Kunae,
ti er alongwe ti er asilisi kutu kuna yedo asilisa kité asilicité alobi ngala pa en tout cas je dois aller. Des mères il faut na kende, il faut na kende en tout cas ya Jani il faut na zalana pour quand même ata pour 30 minutes à Pamba. Voilà. Alongwe côté de azala kitalaka bambinza bambouteage wana mutu et sali aye matanga. Le lendemain nango azaki na veille il y a préparatif, il y a voyage. Voilà. Mais elle a dit en tout cas je dois arriver. Parce que déjà au biso to monaki na butu kutu tolowaki ke no butu o batu ba moné penate. Voilà. Mais na butu boye oye mutu nyonso belle vie, la patrona, belle. Donc mutu nyonso voulait aya ka place yé aza. OK. Eza kutu na place moko peut-être bande ko na biso ba kata kiango na ba image. Tellement embouteillage ezalaki tobo sani nzela oh il fallait toi donc voilà to ngibaluka na sima. OK, siko côté musu siko na côté kuna toke ba journaliste nyonso na ba caméra nyonso wu balandi. Siko tozaki obligé photo balusaye. Voilà. Aya ti côté voiture na yedo ezalaki. Siko pour na ko balusaye en tout cas je présente tous mes excuses na bande konanga ya ba caméraman na ba journaliste peut-être européen bazotam sanga do sanga mabe. Voilà. Il fallait que ça la violence parce que moi ya bima exacté. OK. Siko talakanga na abandonné micro na abandonné parce que na temps wana biso nga na telemi na pointé yams a pointé na gauche na pointé na droite mundirba azali boso azali dana mutu moko do azaki na sima na ye masana biso donc azaki na sima mère donc er biso to telemi wana eza lokola so tie loboko de katani. OK. Siko er na moni que no embouteillage leki na loaki na mekana soki biloko yango ezalaka na kati mutu do ayaki liboso ezaki frère bobenga soki nani elongia kala oh donc ayaki po acha mère micro elongia kala te ezaki nani elongia kala te je n'en comprends pas à ça la théâtre boé na bosanie na yo moi à côté témoigner batu baye belé na yepse noko yo za comédien photo longo la mère s'il te plaît moi loba exact kaka ya ndimi parce que c'est elongia kala o ya groupe choc voilà ezaki déjà c'est un comédien na yebi qui c'est un comédien muto pe no protéger un comédien na full boy na koki ko sangisa ndenge moko na bato biso tozo kolongola te na ba journaliste na ba comédien ba mériter respect surtout je lui ai parlé à l'oreille ce qui a ça conscient ce qui a ça sincère à loba je lui ai parlé c'est noko pardon photo longola mère a ya lobité na bondo luka mère vraiment on a c'était moi loba a ezate kana sekande to so la boy kaka ya ndimi pona nga déjà apesinga aval voilà. Donc na meki nanu est-ce que ba plan weza ki mamba ko simba kana tie loboko na la musi gauche na la musi droite na tie pe na boye na tie boye batu pe na ba ke batu ba gangi kominin ba pano moko ba check yona ba garde fu mo boye ba check yona ebukani voilà to luki moyen to kimisi aye siko déjà to moni musalo to sali ya pema na minute mo soki ya 10 à 20 minutes pema no ko na biso pema na moi il sous batu do ba koya ngana mela so pema wana il faut renforcer la sécurité donc c'est comme ça que bon monaki wana déjà ezaki bato baki visible o bazo ko mona wana o bato babanaki o mona mais o bato babanaki o mona te baleka ki bato yo oyo bazalaki tout autour ya madame Belleville parce que aza patrimoine voilà photo lengela photo protéger logiquement Congo na bon le Congo a déjà toujours une première ministre voilà pour la première fois depuis l'histoire du Congo. Peut-être à Koluka Kotala côté kuna ya ba mama o bazo influencer ba mama bazo ko apporter un plus Bellevue logiquement il faut azala doter na sécurité personnelle ou eza officiel Congo donc PCI pour nous protéger vu apport na na culture. Merci beaucoup Tadingala pour nous sommes vers la fin ya masolo na biso to kimanga derrière ngonga mot de la fin et puis résumé par rapport à émission Oyo pour tout kabona biso na dédicace. Non, en tout cas je suis très ému, je suis très heureux. Vous avez tenu Roni Teka Bino Boza parmi pe bateau Bolobelaka Madame Bellevue na tchaki au piège mo na émission au ceux qui osent la kanaba question polémique en tout cas na dirait qui n'a zong so pe kaka na émission mais je suis très heureux de voir que Teka Boza parmi pe bateau ba komi ko boya makamama B tout autour il y a ba comédien il y a maman Bellevue ba collègue naé
ce qui bisonnions sur commune d'Enge Bino, c'est-à-dire que du début, il y a une émission Notina Souka au Saïlika principe. Et ça a quelque chose de bien, en tout cas, félicitations. C'est la première fois de Yambanga, donc en tout cas. C'est deuxième fois. Ah, deuxième fois. Ah, ok. Donc, en tout cas, je suis très heureux. Merci. Famille Libota, focus. Tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, laissez les morts enterrer leurs morts. Voilà. Laissez les morts enterrer leurs morts. Ça ne vous concerne ni de près ni de loin. Attention à la distraction. Le diable est rusé. La Bible nous dit ceci. Soyez prudents, le Kola Nyoka. Les enfants de Dieu, soyons prudents comme le serpent. Mais serpent dans la Bible, azalaka image yamabe. Mais même Bible, on a ayé les sous, ayé psibiso, tous à la prudent le Kola Nyoka. Ce qui veut dire quoi? Nyoka na geste moi qui est tierce à bois kilo vené à bomio à salio mabé. Donc les enfants de Dieu, nous devons être prudents comme ça. Et surtout que moi la même Bible nous dit Nzambe akoya lokola moyibi. Mais ceux qui toquent au-delà de tout qui moyibi na Bible ezaka défendu. Eza bilo kwa mabe. Mais pourquoi la Bible ezoko zwa kaka ba exemple ya bilo kwa mabe pour été ya biso otoza bana na Nzambe. Ça veut dire ni l'air, ni jour, ni seconde ekoyebana te Nzambe aye pour na koya kozwa ba oyaye. Okuto ndengeni. Tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, les frères, les sœurs, les cambo, les mabe. Et talibino te bokipe lo kwata mon côté focus Bellevue, focus à auto trophée. Ouais, j'avais oublié pour notre trophée. Non, avec tous les émissions et belé tolo yango. À auto trophée, à bâti trophée, moi qu'on a trophée dans la cana yango. Nzambe azala na bino, soyons concentrés. Le peu ko le kalelo.